Mbote na balandi nyonso ya VOA, The Voice of America, awa Washington na yambi bongo na plateau ya VOA, Lingala, Espoir Ngalukiye, azali moko na bilenge baye awa pona compte ya otobengi Yali, ezali conférence tope forum monene salamaka awa, ezali Young African Leader Initiative tope initiative ya bilenge o bazali ba leader ya africain ezali bongo mingi na bao bazali na Afrique ya subsahérien baponaka bango opona koya koyekola mpe komema makambo na Afrique. Mbote ndeko Espoir. Mbote ndeko Edi, mbote na ba téléspectateur nyonso ya VOA na ba auditeur nyonso ya VOA. Yebisa biso oye awa ezalaka na sélection to pe bopuna misalemaka po oya pona makindenge ni ozala parmi ba na bao bapona maki po bayao. Tozaki ebele na Afrique mobimba, Afrique subsaharienne. Il faut quoi postuler en ligne, ko expliquer vision na yo. Il faut ka ozala na âge entre 18 na 35 ans. Il faut ozala capable na ko s'exprimer en anglais et puis il faut ozala osala moi choix entre leadership in public management, ça veut dire ce que ozala na ba vision ozaka kana na mboka na yo, ya politique, ya fonction publique, ce que ozala ya relation internationale. Tozaka kana leadership in business, ça veut dire ozaka ka entrepreneur, ozala ka business na yo, na leadership in civic engagement. Civic engagement ezaka ka ba société civile, za ba ONG, osala ka makambo ya basi, ya bana, wana nde il faut osala ma choix na kati ya trois choix wana. Alors balança comme application na octobre to septembre. Il faut compléter yango wana na site web ya Yali, na site web ya États-Unis et disons ezaka ka open, ezaka ka ouvert na bato nyonso. Na ba critères, il faut zala na passeport, il faut zala africain, il faut zala na mboka ya Afrique et les jours ozo appliquer, il faut pas que ozala africain mais au vanda ka poto oza éligible te. Voilà, to ko expliquer que ezalaka baponaka babilenge bayaka awa kokende na ba université ba osala à peu près 5 semaines ya formation na sima nango bakende pe na State Department to pe département d'État aux États-Unis bakende pe na société civile ko solola pe koyekola makambo so bamema na mboka etali mingi leadership to pe bokambi. Bon, yebisa biso nano ya yo vision baponela kyo ezani. Vision nangai ezaka na leadership in public management. Nazalaki na université ya Virginia Tech. Vision nangai ezaka ko expliquer population congolaise l'engagement citoyen pour que si une population a pris conscience, on n'aura plus la mauvaise gouvernance parce que batu mingi bakanisaka ke problème à Congo eza la guerre, problème à Congo eza chômage, mais problème à Congo eza de mauvaise gouvernance. Na yango ana vision nangai na bandeko nanga parce que ngana za militant à lucha na bandeko nanga mususu tout Congolais qui pense qu'il est acteur de changement il est luchien. Alors ngai vision ngai ezaka ka ko expliquer population problème à Congo eza ndenini, problème à Congo eza mauvaise gouvernance, problème à Congo eza biso population congolaise, problème à Congo eza ba dirigeant eza motuté, problème à Congo eza makilao ya na mboka nyonso te. Problème à Congo est cette mauvaise gouvernance. Et pour trouver une solution, c'est deux choses principalement. Il faut population tozala exigeant envers nous-mêmes. Ça veut dire to devoir na biso to s'acquitter na yango. Il faut tozala exigeant na bato nyonso o baza na pouvoir. Pouvoir ya ko influencer, pouvoir ya ko décider, pouvoir ya ko sanctionner, pouvoir ya ko interdire, pouvoir ya ko faire n'importe quel pouvoir parce que pouvoir eza ka politique yango moko te. Pouvoir eza tout en même temps. Ceux qui sont exigeants envers ceux-là qui ont le pouvoir, la deuxième chose que je voulais dire, on aura les autorités redevables. Bato nyonso aza na pouvoir akozala redevable. Yango mibale yango de pilier ya ko résoudre le problème à Congo. Et puis pour que tous résoudre yango, la révolution populaire est importante pour le moment dans notre pays.
mais il faut que tous là préparer. Ozolo makambo ya engagement citoyen mais eza lokola eloko bato nyonso balobaka na Congo bakoma koloba ngo pe mingi mais lo ni yongo sala concrètement po ebota mbuma po lelo bato nyonso bazoloba ngo eza kuna ba parti mosusu engagement citoyen ba mouvement citoyen ekomi ebele na Congo pour ko conscientiser bato mais na kotia yango na misala yo pour na sala différence ngo sala ni concrètement Ba différence eza ebele parce que bato mingi basala kango juste pour un opportunisme, monana. Mais la première différence, c'est que l'activité na biso est que la médiatisé. On a la première différence. Donc, nous devons travailler na base. Parce que si on travaille à la base, changement est que à la base. On a la première différence. La deuxième différence, c'est la vision na biso. Vision na biso, c'est qu'on changer cette classe qui nous dirige. Cette classe qui nous dirige sur les plans politiques, sur les plans économiques, sur les plans citoyens. Quand changer en gros, il faut tous à l'après. Et pour que tous à l'après, il faut que tu aies lien ezanini entre ngai citoyen na problème à Congo. Mais wana ozoloba totuni na kotiango na misala bo sala ndenge nini po za engagement citoyen eza likamboka ya yote mais ba mosusu po ba mikotisa bo sala nini penza batu ba komona ba osimba concrètement. Alors ce qu'on est en train de faire c'est d'abord la mobilisation porte à porte na ba milieu reculé tozaka na ba centre urbain T toza focaliser na centre urbain T pour le moment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la campagne qu'on lancer à un certain moment en ligne sur les médias sociaux. Parce que les Congolais mingi sont connectés dans les médias sociaux. Ce qui est la campagne porte à porte, ça veut dire que to sololi problème en mboka na biso eza nini, solution eza nini, yo ndenge oza citoyen, solution nini nde okwende okomema. Na wana nde to sala puis ba stratégie nyonso tokoki kopesa yango te. Voilà, oyika c'est aux États-Unis ezaki pona oyekola nini yango oyekoli oso sali 3 semaines ou 4 semaines déjà wa oyokani nini okomema na mboka. D'abord c'est sûr on a appris beaucoup de choses. Et la première chose la plus importante ezaka ka réseau au et aba autres africains parce que le problème à Congo ezaka na Congo eza na Afrique mobimba. Et un réseau, il y a des jeunes leaders africains, tous ont ba pensée moko. Ça c'est la première chose que j'ai tiré na toko continuer na bango. Toko continuer na bango, batuna na mboka na bango. Na ngai na mboka na biso na ba congolais mosusu, bango ba guinéen, ba malien, ba djiboutien, ba sud-africain, ba soma ba éthiopien, ba nigérian, ni Sénégal, Afrique nyoso, Afrique subsaharienne. Ça, c'est la première chose que j'ai apprise ici. La deuxième chose, c'est que c'est la puissance de l'État que j'ai apprise ici aux États-Unis. L'État est très, très puissant. Et comme l'État est puissant, tout ça dépend d'un bon leadership, ceux-là qui ont le pouvoir public. Et ces pouvoirs publics qui donnent des bons mécanismes pour qu'il y ait les partenariats publics-privés, pour que les gens soient fiers de leur pays. J'ai aussi appris que les États-Unis, c'est pas ce qu'on nous montre à la télé. Les États-Unis, c'est pas un paradis. En français, tout besoin de Lingala. États-Unis, ils ont biloko na automonaka na télé. États-Unis, na mona ki bato ba pauvre. Na États-Unis, bato nyonso baza ba riche te. Donc image wana ya États-Unis à télé, eza image ya eza te vraie image ya États-Unis. Donc États-Unis eza kaka mboka lokola mboka nyonso mais différence, il y a une différence entre biso na bango, eza puissance ya état na mentalité ya population. Kasi ndenge nini niko ke uchama kambona na misala na Congo. Eza ko continuer o makambo ro na tozo sala na Congo. Il y a mibale ezaka ko mettre en pratique ba théorie wana tozwa kiawa ba théorie wana ya leadership tozwa kiawa to memango na mboka na biso parce que tango to bi différence entre leader na manager na mboka na biso tozana besoin ya nini
tozana besoin ba leader, tout tozana besoin ya ba manager. Na leader aza te oyo aza na pouvoir politique. Okoki kozala leader na quartier na yo, na famille na yo, mais ozo sala biloko. Toloba leader eza lokola mokambi mutambwisi te même en fait mutambwisi toloba oyo ndenge ozoloba ngo na français po toloba ngo na Lingala. Mokambi eza manager, mutambwisi oyo aza même makabato apesaka influence c'est ça donc. Yeah, oyo influence aka. Oyo aza modèle, aza na ba valeur. Donc aza kaka te sala boy te, sala boy te. Leader aza na vision, azo pesa vision, azo orienté to sala boy. Alors bakate bo sala boy. Mais ce que boza muke, na ebite so ba congolais baza combien? Boza combien awa ba obaye na ya limbalo yo? Toza 17 congolais o to ya ke. Mais Congo eza na toloba 80 millions ya bato. Bo sala ndenge nini po bo multiplier yango so bonami na ndoko mboka. Ce qui est sûr, toza ba congolais liboso te. Ba congolais mosusu bazaki na ba 2014, depuis 2014 ba congolais bazalaki. Ezaka ya ba alumni ya Yali ba boursier ya Mandela Washington Fellowship. Mais biso toko travail na bango et puis toko mobiliser ba congolais mosusu o ba yaki awa te parce que ba congolais nyonso ba koyi ko yawa te. Mais biso biso tozaki awa il faut tokende na mboka to sala restitution na ba restitution to ko sala ngo na ba conférence d'abord to ko sala ngo na ba média to ko sala ngo na ba médias sociaux puis to ko sala ngo na ba ndeko na biso ba masala biso to zana na ba structure moko na ville moko na bango. Et puis il faut continuer parce que ce qui est continuer to ko zoa ba congolais mingi na mboka na biso. Voilà, suka na masolo na biso na yambaki bongo awa na plateau ya VOA, The Voice of America na Washington. Espoir Ngalukiye azali moko na bilenge ba 700 bilenge baye na forum Mandela Yali tope Young African Leader Initiative pona koyekola makambo pe komemango na Afrika. To kutani mbala ekoya botikala malamu.